doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, beaucoup comprendre que journaliste est belé, politicien belé, président de la République, azalaki na raison, pe azalaka na raison ya kobenga bango bandoki. Bomoni makambo ezali koleka na est o ebanda koleka na est depuis kala. Tobisibino guerre oya est ebanda depuis Kasavubu. Bato bazali na ba doute, tozali kolakisa bino que Kasavubu déjà babandaki kotuna ye masolo oyo ya instabilité oyo ezali na kati ya est ba guerre ya est bandaki banda kala. Donc avant to tiela bino na ba image. Donc, boyeba ke lelo na kati ya sujet na biso na kanisi bo comprendre déjà que tokolobela masola est pour lelo mbila na biso militaire na biso boyebi ke militaire sikoyo bakomi kozwa salaire malamu président de la République akipe ba malamu bomoni esika babandoko lala bazolala esika neti ya bangulu azamba sikoyo bakoma kolala esika malamu bana bakoma okene bakelasi malamu bakoma na motivation salaire et mata. Donc président de la République ndenga lobaki na période akene na est patriote au penza ya solo au penza tokoloba au penza batikala solo ezali militaire botala ka militaire akataka seleka ke akokufa po na ekolo bato belé balobaka o combattant ngai combattant tinda ye na guerre akufa komona makambo oyo ngana kufa natika bana bomoni na Ukraine ndenge patriotisme ezali mais biso misusu kaka makelele na ba internet ba kelele na ba télévision mais eloko moko ya malonga basala kezalité ba militaire na biso ba soldat na biso il faut vraiment to respecter les soldats parce que yé akoyi kokufa po na ekolo mais mingi makelele lelo bomoni ke FARDC ndenga beti ba M23 ndenga botoli ba territoire ndenga sali musala ndengi azo sala mais ba journaliste combien na ba congolais combien oyo basalaka ba vidéo soki bato bakufi lelo balobi eloko te. Donc tozali kolakisa bino pour comprendre que guerre oyo ya est bandi lelo te et banda depuis Kasavubu bino moko bolanda na bilili ndenge Kasavubu bazo expliquer guerre à est. Donc ba rébellion ndenge banda na mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Monsieur le Président, voici tout juste un an, les rebelles lançaient dans l'est du Congo une offensive qui devait leur permettre d'occuper une partie du territoire national et d'y faire régner un climat d'insécurité, et parfois même de terreur. Depuis, l'armée nationale congolaise paraît avoir bien repris la situation en main. Pourriez-vous nous faire le point sur l'état actuel de la rébellion? La rébellion au Congo est pratiquement enrayée. Il reste bien entendu quelques poches qui sont vouées soit à la fin ou à la reddition inconditionnelle. Se dire donc que l'armée nationale a la situation en main. Il est à noter également la résistance des Congolais qui, pour moi, c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Et la composition de l'armée nationale congolaise avait donné, il y a quelques mois, certaines inquiétudes. Maintenant, son rendement paraît très supérieur. Vous pensez qu'elle a tous les atouts en main à l'heure actuelle pour vaincre les dernières poches rebelles? Certainement, parce que au début, nous avons dû prévenir ces dangers qui consistaient à la politisation de l'armée. Précisément, nous l'avons retirée de la vie politique. Et à partir de ce moment, l'armée nationale a fait de son mieux pour arriver au stade qu'il est arrivé maintenant. Pensez-vous avoir encore besoin des mercenaires pendant quelque temps? Nous avons fait des accords d'assistance technique, n'est-ce pas, avec des pays amis
qui nous fourniront les instructeurs. Il s'agit toujours de cette question de réorganisation de notre armée qui actuellement atteint un niveau tel que vous voyez le résultat auquel il arrive. Cette affaire-là de mercenaires, il est évident que je devrais vous faire un petit aperçu général à quoi cela a rimé. C'est parce qu'au moment où nous avons repris le Katanga, tout ça c'était des questions litigieuses. Nous avons dû prendre le dossier à main pour régler cette situation définitivement, mais il se peut qu'à ce moment-là, la rébellion avançait, n'est-ce pas, à pas de géant, précisément parce que nous avons arrêté les opérations pour favoriser la réconciliation nationale. Entre-temps, nous n'avions pas encore signé des accords avec ce pays ami pour des cas semblables, qu'il s'agisse de guerre ou bien de la rébellion. Alors, à ce moment-là, il fallait bien utiliser ce qu'on avait entre les mains. Et maintenant que la rébellion est terminée, n'est-ce pas, nous envisageons d'autres solutions beaucoup plus conformes à des situations normales. Bilomo Boitolanda pour batu mususu bakoma kokansa guerre yango ebandi lelo parce que Félix et Antoine Tshisekedi Fachi Beton a eu pouvoir sikoyo 3 ans yango ezo okende mais batu guerre ebanda kala oh Félix batu bazo kufa zo sala le côté donc bakanisi dans 3 ans asile sa guerre on a tiré bien les bandits déjà pour comprendre que guerre o ebanda sikoyo te mais depuis guerre o ebanda président mon côté à ça sala o Félix a sali poisi sa bitumba o état de siège et salima jamais kanamba zalaki on a 18 ans salata boete yekuta bandaki ko alimenter guerre wana ezala po donc Kagame na yeba yibaka mbongo bayibaka donc ba minerai na biso donc masolo oyo président Félix Antoine Tshisekedi a sali président moko na sala moté parce que azali mwana mboka azali na souci ya peuple na yebo monaki bato bakomaki oh Félix alobaki akondo vanda kuna na nini na est akenda tangu Félix akeli ovanda na est bato balobaki lisusu te bato balobaki lisusu te donc congolais alingi mboka na été congolais alingi mboka na été mais bato bazali contre état de siège bazali bandoki ba étranger parce que un congolais de souche congolais azali vraiment na souci ya mboka na ye guerre si là à quoi contre état de siège t et on a monaki que Félix Antoine Tshisekedi alobaki si ça jappe sa mulimo na obeni mais biso to lobaki non président biso ko pesa mulimo ta ku fait fois si lisande yango parce que celui le azate donc et kozate mais ils allaient une façon ya kolobaki akoko pesa mulimo ne pour est et comment calme bino moko dans la bilili o alobaki pour la décision ya est après bato ba comme ko ba OK nous vanda kuna ta OK nete moko la kendaki donc bato ba lobaki souté donc restez connectés sur Playboy original on revient tout de suite. Donc vous comprenez que j'ai vraiment ressassé tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui d'ailleurs a conduit à la décision que je vais vous annoncer maintenant, c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas lequel, mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité. Espoir, je veux dire, de paix, de stabilité et de reprise, de relance économique. Parce qu'il y a quelque chose vraiment que j'ai en admiration ici, malgré les souffrances, malgré les difficultés quotidiennes de ce peuple, de nos compatriotes d'ici, mais ils luttent de manière admirable pour vivre et ils réussissent à faire quand même reluire cette ville de Goma. Donc imaginez-vous un peu un contexte de paix totale, un contexte où tout le monde va à ses occupations de manière optimale. Comment est-ce que cette partie du pays pourrait être totalement transformée et booster, j'allais dire,
l'économie nationale. Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération un devoir de faire de cette crise qui sévit ici, au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Bino moko boyito landa président Fachi wa sala. Nalingi na attirer attention à bato belé ba comprendre la philosophie à Fachi to pe ba yebiete Fachi makambunyo surtout alobaka pona mboka akosala yango. Soki alobite yango wana azalaka mingi malobe belete mais soki oyo nyoso tout boyeba bonotango lelo Fachi aloba pona mboka na biso ba projet na makambo akosala ka yango. Azwaka tana ye parce qu'il n'a qu'à se tromper mais akosala ka yango. Avant tout l'exabino FARDC na biso ndenge bazali ko se plan ndenge ba beti donc vraiment M23 tout la mwisi ya zazabatiki donc ba territoire o bazali ki nango donc M23 bomo na penza donc bomo na ba soda na biso ndenge bazo bunda ba militaire na biso ba bunda na esengo na lingi kaka na sala un peu mise au point kara ya muki. Donc lelo na zona un exemple ya Mukebai bomoniye azali koloba que donc tout le monde na ba réseaux sociaux tout azali ko féliciter bosangani ya Kanambe Katumbi Fayulu basangani azali ko sepela ke basangani azali ko beta yango maboko mais ye abandaki ko senga Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton bakabwana na Kagame bakabwana na Kanambe po donc babenga na Kanambe azonga na mboka na yo ezali Rwanda lelo siko ye azali ko sepela na bosangani ya bango misato bomoni ke bato belé vraiment tozo comprendre était pourquoi Congolais bo moto ezalaka soute pona mbongo bo moto ezalaka soute donc akoteka mboka na ye pona mbongo et on a le barba pauvre tetu bazalaka soute na mboka na pauvre tetu mona pena mutazala mbongo apeso mbongo budo aussi si mayela mutazala mbongo donc bo moto eza soute pona mbongo mutako loba n'importe quoi bo mona donc Mukebai makambo loba telemi na sa pon côté ya njili kuna zoko loba ke bazoko senga za ko bina azali ko senga ke donc Fachaka bwana na Kanambe pa zonga na mboka ne mais lelo azali ko sepela ke Fachi azali ko sepela ke ba Fayulu ba Katumbi ba Sangani na Kanambe lelo partout par exemple na 2023 donc il fallait recevoir sur le Katumbi recevoir Kanate le Kanambe pas recevoir pas tout seul exemple ou bien de Katumbi azu ou bien Fayulu azu donc si on a na pouvoir Kanambe butazongi na pouvoir donc si qui combattant na bino bato basaka qui combat oh bonabo donc wana combat ngo aussi la tête parce que ceux qui Katumbi asangini na Kanambe ou bien Fayulu lelo donc bazali Kanambe donc ceux qui bazu pouvoir pe ba recevoir mais so bazu pouvoir bazu kaka neti ezali esika wana ezali Kanambe mutu azwi yango donc sikoyo ki combat na bino ezali parce que au lieu sikoyo botelemelake donc eloko wana esalama te l'étranger basangani baki kosala yango na katanga ezo vandisa l'étranger bazwa mboka na biso sikoyo komba yango ekozala ndenge nini nazolakisa bino mpona rafraîchir bino mémoire botala ndenge donc Mike donc Mukebai abandaki kosenga ke Fachi akabwana na Kanambe po Kanamba zonga na mboka na ye Fachi banda asisa masolo na baloba basute bino moko botala Mike Mukebai ndenga bandaki ko bina na peuple congolais en privé. Moi, je suis au courant de ce contact, les discussions. Ben alors, nous y arriverons.
Pourvu. Matata, Kabila, Katumbi, Fayoulou vont se mettre ensemble. Oui. Pour contrer, contrer le pouvoir de Félix. Oui, nous allons y travailler. Nous y travaillons. Voilà. C'est cela. Et vous dites que ça fait peur. Très, très peur. Pourquoi ça ferait peur, Mais Mike? je dis, cet attelage réunira entre ses mains tous les atouts pour obtenir l'alternance. Pierre Tshisekedi pourrait y travailler aussi. N'oubliez pas que c'est un fin politique. Travailler à quoi? Qui sait à vous diviser. Ah non, ça il n'y arrivera pas. Sérieux? Non, 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 non. Ça, non, 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 qui perd pas son temps, ça n'y arrivera pas. Pourvu. Matata, Kabila, Katumbi, Fayoulou vont se mettre ensemble. Oui. Pour contrer, contrer le pouvoir de Félix. Oui, nous allons y travailler. Nous y travaillons. Voilà. Donc bino moko bolandi po bo comprendre kaka bande ko na biso mususu pona mbongo. Donc batekaka vraiment molimo na bango. Donc bazali atana makanisi moko te botala moto abandaki ko linga. Donc azo yemba azo binake Fachi beto akabwana kanambe tala ye lelo azo beta maboko po na Katumbi Fayoulou basangani na kanambe sikoyo. Donc komba yango ezali po na nini. Donc po bomona kaka ezali pasi na mawana motema. Donc vraiment avant to enchaîner na makambo na biso ya lelo na yebisaki bino dernièrement que émission na biso ekoya Yambala oyo to kotisi rubrique moko oyo tozali ko bengango message na chef de l'État Fachi Beton. Donc ezali message au bino bozo pesa bozo loba po na chef de l'État ngana kozala wana te po na kocha commentaire na tie yango bino moko bo lobby et puis ce que sili donc bo lobby on a ndenge ya malamu ngana za wana te po na commenter message na bino po na ko aider mon compte parce que mon compte azali magicien te. Donc 2023 zali ko yawa to zali ko permettre mutu na mutu to lobi bo sali ba 3 minutes le ka ba 4 minutes te o sali vidéo so lingi vidéo so ko lingi pe ba ye ba yote o sali audio o se présenter so lingi pe kombono ye banate lobi ka mboka o zali ou bien pe lobi to lobi ka ke ngai na za boye lelo to zali ko yokisa bino mutu ali boso alobi na rubrique ezali honorable Jean Moutala na kati ya Londres apesi message na ye na chef de l'État Fachi Beton bolanda oye alobi. Bonjour, bonjour. Nazalim Deko Jean Moutala na Royaume-Uni, précisément na ville ya Londres. Message nangai na président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo nazali kopesa merci mingi pona musala oyo azali kosala na kati na Congo. Tozali komona yango, cher président de la République. Tozali na sima na yo pona ko soutenir oyo ezali ba action na yo, même de loin. Nous les faisons toujours d'une manière na kati na ba média, na ba analyse, na biso tozali kosala à tout moment ko la kisabato o ezali bolamu na yo. Mes chers présidents, ezali na makambo mususu o tozali ko remarquer oyo vraiment ezali ko tambola malamu te, ezali likambo netu etali justice, parce que la justice c'est elle qui élève une nation, et ce qui justice ezali ko boite, alors makambo moyen etambola malamu penza ekozala te. Tozali ko senga en tant que magistrat suprême o mekana kotala eloko yo etali justice, appareil judiciaire ezali ko tambola ndenge nini. Toyebe tolobaki la justice est indépendante.
Elle va faire son travail, mais le travail qui est en train d'être fait, ils allaient vraiment satisfaisant dans le peuple congolais. Pour les juges Oyo Bazali, à la tête, il y a institution wana. Bazali vraiment qu'au pesa ba congolais te garanti que la kisabango te justice ezali kotambola malamu. Cher président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, talana no likambo oyo côté justice pe beta cete. Ba juge nyonso corrompu na ba corrupteur. Donc il faut que foutre bango à la porte et aux malamu mingi. Wana ezali souhait ya ebele kati na ba congolais, que ce soit la diaspora et sika tozali, que ce soit dans le pays. Problème sous ezali ya social ya ba congolais. Ozali ko sala mingi, tozali ko mona. Mais ba congolais bazolela nzala. Bazali ko liate. Ceux qui mutu azali libumu polele, ezali pasi mingi po azwa makasi ya koloba, azwa makasi ya kotambola. Problème ya mabumu ya ba congolais esengeli quand même kotala yango malam parce que ba oyo wana bakolia bakomela ezali ba oyo bakovoter lisusu na 2023 pour na yo cher président parce que Congo azali na yo posa toyebi ete Nzambe atindi yo apesi yo mission na yo nano esili te ozali nano na bambula mosusu mpona kobimisa Congo na kati ya libulu cher président de la République oyo ezali message euti epai ya ndeko na yo oyo babengi honorable Jean Moutala na Royaume-Uni na ville ya Londres. Nzambe apambola yo Fachi Beton 2023 ezali ya yo. Merci beaucoup. Bino mongo boito landa ndenge na lobaki kenga nazali awa te pona commenter message wana donc message ezoleka donc émission moko message moko bolandi oyo ndeko na biso azali na souci ya mboka honorable Jean Moutala message apesi na président de la République na biso Fachi Beton. Tokoti susu na ko développer masolo na biso alele otolobaki FARDC to nyoto la kisabino po bozala vraiment na amour ya mboka na biso to banga penza to pesa respect na ba militaire na biso parce que ba bunda rapport na ekolo donc bino mo botala et sengo ba militaire na biso bazalaki et puis ndenge bazali ko expliquer ndenge donc ba fiako li fimbu na M23 ba sali tout la mwisi ya zaza batiki mabelo ba bandaki ko Zoua bamona neti ya bango kezaleki ya bango te donc bino moko botala na bilili ndenge FARDC bazali ko sepela. Mabela bakoko ekotika na bakoko mokonzi na biso agre tokosenga régiment na yo depuis na bandako bunda na kutai na mokonzi oyo ya kocha bakoti ozo kocha bitumba koleka bakoti tu na sengi na nzambe asunga yo nzela tu okokende rouge wane tonda régiment na yo epema oui, c'est 34 d'ici.
yo colonel Luamba yo nde fimbo na fimbo shikote obeti mutusi fimbo na fimbo shikote bona grâce na yo to chanjo bona grâce na yo to nyonyi yango wana na lobibo ekende olata rouge na tutu wana lupe baba rouge olata osenga bokulata 4-10 okende kokotema yopelanda rouge nous devons sauver ce pays. Ouais, Nengezali. Ouais, Noko. Ouais, Nengezali Nasoya. Nengezali. Maître Tchétché na Lemba. Ouais. Wana aseli na mpanzi kuna. Ouais, c'est l'effet nanga mwalimu itaki ataka des pointes. Danger na. Ouais. Alaga yo moko itaki mwalimu za wana. Avec kizaza za wana. Ndenge zali. Ouais. Ya. Koko. Ndenge zali. Oh, le roi Marquis. Tokos. Bien, vas-y job. Ouais, mon sinanga le graba oba. Vas-y kimbungu tulu penza. Ouais, oh, yemo kitenge. Normal. Ouais, en tout cas, na mona ki penza. Ouais, kokele loba na zo mona yo. Normal. Yeah. Ouais. Yeah. Bomoni bino moko ndenge FARDC ezali kosepla na esengo nyonso sikoyo natuni bino bato yo balobaka bazozwa biso ba territoire na biso. Pourquoi bosali ba commentaire te? Pourquoi bosali ba commentaire te na makambo eleki? Bozilaka kaka so likambo moko ya mabe ou bien bo créer makambo mabe bolobi. Sikoyo FARDC elakisi mokili mobimba. Donc basali penza masolo parce que ba Rwandais bango moko bakomi kolela Kagame akomi kolela na munoko mbokelo ngana ngo sa Kagame. Donc kobanga te, ce n'est que le début de commencement. Wale zaika a mise bouche. Donc plat penza ya solo na ne quantité. Donc wale zaka ibande zo le labo. Bongo tango bino bozo boma ba Congolais ba millions na ba millions bondo le lata. Oka obika ka o côté libino donc bokomi kolela nana bo le lite bo le malam. Donc ngai penza nazali pour vraiment dengue basali penza donc ba Congolais ba soldats na biso basali, donc il faut ba continuer na lingi pena kabola bino message ya ndeko na biso moko oya lobi makati ya groupe na biso boyoka. Donc ndenge asali analyse na ye na makambo euti koleka kuna na FARDC na biso ndenge donc ba fiakoli M23. Allô, bonsoir bandeko. Ezaka pona répondre moi muke na ba événement où ils ont na est kuna. En tout cas personnellement je suis très satisfait na ndenge que ba soldats na biso ils ont pu montrer leurs muscles quoi au Rwandais. Na ndenge ba lancer ba roquette na territoire pe ya bango. Pour Rwandais wana, franchement, bazo manqué pas d'air quoi. Ninga balobaka.
lelo bango bakomi kolela po barokete ekweyi na mboka euti mpa na biso ekweyi na mboka na bango, alors que bango pendant plus de 20 ans bayaka koboma impunément paisible compatriote na biso dans notre propre pays. Biso Congolais, nous sommes un grand peuple. Nous devons nous faire respecter. Moi, j'ai toujours souhaité que nous puissions rentrer en guerre contre les Rwandais. Je sais que Biso peut connaître les cas, mais je suis convaincu que la victoire sera de notre côté, parce que cause na biso est juste et noble. Donc, il faut tout la kisabango que toko continuer tout le temps te ba piétina biso lokola batu moko boye. Pour kaka tozali na mabele na biso, tozali na biloko na biso ya kitoko, tozali na richesse na biso, alors bango faut bayaka ko impuniment ko ya ko boma bandeko na biso. Tant bazo boma bandeko na biso, tout l'ensemble ya mboka tokozala na kimia te. Donc voilà quoi, nous sommes vraiment très satisfaits na ndenge que les lobes on peut sentir que biso peut tout ça. En tout cas, les kamunazaki na ngwa ko lobamo muke yango wana. Merci beaucoup. Binomo boito landa donc ngapé na zo partager avis na kasi ba congolais nyo surtout bazali penza ba congolais bango nyo surtout bazo partager avis ya ndeko na biso. Donc na ebisi kaka Kagame ke kolela nanu te. Oh nan bolelite donc nazo ko féliciter président de la République siko akoti penza esprit ya la musique na kati. Donc président de la République Fachi Beto il faut que ça penza esprit à Poutine. Talaka ba négociation ezali mais azo tinda massage parce que négociation na Kagame ezali nango lisusu te. Parce que biloko nyo surtout au sala pour que guerre wana sila na ndenga diplomatie a respecter la te siko faut a mona penza ba masolo ndengo lobaki kuna tangu osangisaki na kasi ba sénateur ou bien sala ki eloko moko na zo se rappeler te les gars dernièrement na kasi na parler de la nation tangu lobaki que vraiment mbala oyo okotika kali susu te que ba ndeko na biso ba kufa. Donc yo yaki na pouvoir te pour mona kabande ko na biso ba kufa ba to ba mona netiger parce que yo za donc vous avez besoin fin diplomate linga o mema kama son diplomatie mais Kagame le leur comprendre que yo za you maté donc félicitations, continuez l'esprit à la musique et puis cotiser esprit à Poutine donc négociation za ben aux autres tingula donc au monde ndenge donc au monde marque le siko Kagame ndenga komi kolela donc ils allaient sengo biso nyoso tout au sepeli et puis ngai vraiment na sepeli na yango o eleki wana vraiment ezali esengo mingi. Donc avant to enchaîner na émission na biso nazali koyebisa bino ndenge bolobaki to remarquer pause mais pause na biso ya liboso donc na yebisaki bino ke solution na bino ya bandako na poto awa surtout na Paris parce que boyebi ke na Paris ndako ezali pasi na yebisaki bino ke na poto awa soki toye tozala makami bale mukanda soko zu mukanda ko makamandako mais ma solo na bino ya ndako esili. Donc ba bengi belé ba bengi pe donc quitte un appartement donc bazali déjà ko sepela donc muto aza na problème en appartement ou bien maison alingi ko louer pe to kokoma pe na makambo ko somba bo contacter ndenge bozali ko mona yango wana quitte appartement ma solo na bino et kozwa solution. Donc ce que vous visitez ndako kuna mbongo no futi au côté ezali ndako akopte ezali penza ke mutu asala na agence la forêt agence monene boye bezalaka donc azo pesa bandako alingi ko aider bandeko na biso donc boko yoka ngona kati ya publicité donc kitenge appartement donc ezali masolo ya solo donc mwana mboka a préféré a aider bandeko na ye esprit ya ndenge wana ba congolais bele bazalaka na yango te et puis boye ka ke Kodia Simon ezali donc vraiment société EPC opportunité na diaspora surtout ba comme ba propriétaire na kati ya Kisasa so aussi déjà ndako na kitenga appartement na Kisasa pe ozuna Kodia Simon masolo tu eza carré et puis bobo sonate c'est la TV
décoder ya bana mboka oyo ezali ke ozana besoin kuto zo ba décoder mususu te et puis on ezali bien que okoki ko bima na yango o voyager partout même na Kisasa o chango okotala ba émission nyoso et puis toza susu na fret maritime ya Mireille Wankake na kombo ya Wami service où vous mettez au débat dans mboka baza ba professionnel au tielo kono lobby en avion et comme un jour après au tina fret donc au kangina yo misu au récupérer on a Kisasa na Maringa kuna na Kasavugo et puis to bossa na te salon de coiffure na biso donc Elbito coiffure na Saint-Denis salon oyo ya Bastar ezalika ka moko na Saint-Denis Elbito coiffure. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décoder ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décoder mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décoder obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolti yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décoder ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai ninyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence
na escroquerie. Okomona mosali ya nzambe asali pe publicité bato bazotala me agence na bango vérité eza te. Namoni mituka, namoni bilamba, namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole namoni musala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui! Yaboye! Ezalate! Ndeko! Kosazardete! Agence! Ezakaka moko! Wami service! Ya madame Mireille Wakanke a-t-il la disposition? Yaba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o bazan Afrique avec impact na idéologie. Wami service! Pardon, maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wankake. Wami service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Donc binomo boito landa merci na ba partenaire na biso donc bomone loko côté asika ezali kaka kitenge appartement donc vraiment ba congolais parce que na France surtout na Paris banda ko ça passe. Donc vraiment solution na bino ezali wala na kitenge appartement bo hésiter te bo benga. Donc tozongeli sous masolo na biso donc président de la République félicitations. FARDC félicitations parce que Kanambe na master na parce que Kanambe mutamema makambo Kagame bandoko mona neti Fachi Beto za yuma Fachi Beto alakise kaza noko mwana mai donc à cause esprit penda ya la musique donc à ti esprit ya Poutine donc négociation ezali même solo parce que négociation Kagame azoe bango susute donc mon ndenge ba leli na mundu kwa mboka nana ba leli te donc vraiment ba koye ba passer penda ce n'est que le début de commencement Kagame o lela nanu leli te sikoyo Fachi zu penda donc esprit o penda monika mimio na ndenge ya ba logique ozoko mona netike ye yuma donc oko mona siko makambo ko mona donc ko penza ke masolo penza ke o chimu tu bakati donc vraiment et on a les lots vraiment émission to ngai to beta penza c'était à repesa félicitations na ba FARDC na biso soki biso to lubi monter ba ndoki mususu ba sala ka be mission ba ko lo ba monter donc vraiment le les alaki émission vraiment ya kopesa félicitations na FARDC donc to komi na suka ya émission na biso ya le ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so to komi kana suka bobi base jamais to ko tika yango donc to bandra toujours l'honorable Jean Moutala na Katia London, honorable Jean Moutala. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia London totika lipo na repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule na Katia Londres. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Katia Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu donc vrai chéri penza solo. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito zongi sous na kati ya Londres pour na repesa bote na Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadito robo sanate ba administrateur na buso ya kati ya groupe Chai Mukenke Chai wa balengela mon voisin Chai donc Jerry Mukuna sans oublier oyo penza muto akoko sala indifférent na ba publication na zalité Babi Kisinga, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Kati kuna
il y a Afrique na Bénin pour nous repérer ça. Jijimbe les petits frères propres, Jijimbe les. Merci Nanyo surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Ngadia on a à Paris Fifi Philofaria l'homme à la Mercedes Fifi Philofaria merci Nanyo surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei na Kati Yalola na Belgique pour nous repérer ça Poutou de Yalola Poutou de Yalola petit sœur propre merci Nanyo surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours à na Kati à Paris aux zones pour nous repérer ça donc Alain Delo, merci Nanyo surtout au salle rapport dans 5 minutes avec ces engrais de Torosu qui sont à Dokotolo, na biso ndeka na lobara toujours Dokotolo, na biso ko landeke émission parler santé, émission na yero ezali etali santé, nyo surtout parce que ce que ça la santé faut zala malamu to tanga kombo ya Jean-Paul Djamba. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir. Donc 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yo aux amona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo du ventre. Clément